Les lois comment mon donc apparemment bah tout bah ça là si là bah apport na vie arrête bango bah sincérité si là non ça là ta film moi te ekokani na pesa ta titre moko pesa ta titre moko po baye ba ke yo penado la fille de mon père. La fille de mon père. Qu'a film à la fille de mon père? Un film qui a été bien réalisé. Devoir. Si, de papa Vernon. Asa produit fabriqué par Belleville, non, maman, mon c'est vrai ou faux? Avec la participation aussi à Ursule Pechanga. Vrai ou faux? Vrai. Ba fungole li na chaîne ya ko fungole la. Ba salela e ba gag ba força na maman c'est quand nzamba pambola. Ambition. Il a développé art. Exacté. Donc, bayaki na bango théâtre à l'Oyengesko. Bato bayaki théâtre ya talenté. Bato bayaki théâtre à kabeloté. Bato bayaki théâtre musala bazo ki ngolo kwa film passion isa ba pechanga. Isa ba belle vie bana ba ambition na bango bana posa ba fongola. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Bandeko Balandia émission Oyo. Il est temps de vous informer. Oezalaka devoir na bino, devoir na biso droit na bino. Il y a kozala informer na temps réel, na kanisi na attaque na ngawana. Vous avez déjà compris que sur ce plateau, je serai avec Madame Tola. Oyo toko partager na savoir sur cette situation, sur l'incompréhension, sur l'incompétence. Sur Ebele ya batu ya Amachivi bazo contribuer beaucoup des antivaleurs bate oyo au lieu de lutter pour en finir avec cette situation bazo ya lisusu kocha essence na kati ya moto pour moto donc epela lisusu makasi. Je serai avec maman Sarah une façon ya ko ça la analyse oyo bien et moi ce qui m'arrange le plus c'est ça que nous qui faisait des analyses oyo on vient tout doucement, bonnement devant vous avec des analyses. Oyo, ezoko construire, ezoko pesa quelque chose, na mitou ya batu oyo, bazali na besoin ya ko comprendre. Nous ne sommes pas aussi obligés ya ko faire comprendre batu nyonso. Voilà. Le maire fan, le maire abonné, je vous salue. Nzambe Azala Nabino. Présent bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, Angelos Karouan, Fatou de Conti Makia Lakumba, Madeline Keta. Tata Poe FAP4, Jenny Beta Industriel, émission Nabiso Yangoyo, Maman Bijou Ketani, hein, la femme de papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup, Maman Bijou. Un grand merci à Maman Zozo. La femme de papa Noé Mavaka Lanzinga, Lobida Tuninga. T'as dit, boni Maman Sarah, na moniete des jours au tournete. Papa Noé, Maman Sarah, yé, tozana na plateau. Un grand merci à Maman Deborah Lubanda. Kilo à ma mère à Calgary, un grand merci à M. Bertin Kondembongo, propre infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Maman Émilie Setimainga, Nzambe Azala Nabino, Bandeko Balandi Awa, Bozo Apena Bakiti, Tomeka Kofanda Potolanda, émission Oyo, en tête reposée, beaucoup à la dessus. Maman Sarah déjà Zanami, on a biso Awa, tout le monde est sur la Naïnan. Maman Sarah, bonjour. Bonjour Tadingalapa, bonjour Nabandeko Nyonso, Bazolanda Biso. De partout dans le monde, en tout cas, Bambote Nabino Angwana, ma meilleur fan, Salam Nabino Angwana. Merci Tati. Bonne santé. Ouais, ça va bien, ça va très très bien par la grâce de Dieu, avec beaucoup de programmes, mais toujours mes cas pour ça la nyonso à la fois. Très bien. Trop de programmes, vous appelez en tout cas moi comme il faut réaliser en union tout parce qu'on court derrière les temps. Le temps. Donc, en même temps, quand on a une petite formation, on a dit sous côté, on a mission, donc, tout est arabe. Parce que dans le temps, on a sauté. Très bien. On a salaté, on a colobaté. Donc, tant au moins, on a maquillé ça, la force, on bosse comme de fous. Voilà. Voilà, une semaine trop chargée, très occupée. Saratola, moi, question et curiosité. Oui. La mère des enfants, moi, c'est Abatou, elle est dans le business, en même temps, elle est à la télé, dans les analyses. On se partage à Kandengeni, Batache ou Ananion Sosara, parce que Ezana Bamisuso Balobaka qui est à la facilité. Est-ce que chez toi, Ezalaka difficile, facile? C'est facile. C'est la question d'organisation. Okay. Juste l'organisation. Oui, bien ça le programme nayo, oui que faut na lamba rajoute tel pour ne pas que dans ça la lamba chaque jour. Il faut na ça la boyer
émission business fona gérango boy donc ça programme mobimba ya kosala organisation et ce qu'on réussir na organisation na ya kosala programme ndenge wana omona que on se départager facilement au kokota na business au kokota na lamba nyonso wana osala en même temps ezaka programme na organisation. Très bien, mesdames et messieurs les abonnés de Sarato la télévision, merci beaucoup pour la confiance. Oh, bozo continue copier ça Dio oh bazo bengango Dio d'enfer, Dio à choc. Dio y a ba idée, Dio oh ce qui déjà ba Monica lien koti na bandaku, il y a certaines personnes bazwaka poulou. Vous devez supporter parce que c'est la tête qui dérange et les savoirs, l'intelligence aussi. Et zoko déranger moi ma casse contrairement na bande comme susu ko critiquer bangote mais ba ça là vraiment moi effort ba améliorer. Na ko profiter awa lokola tolobela ba comédien pour na ko senga na ba congolais nyonso et des congolaises d'aller faire un tour de l'autre côté par maman Dinana. Maman Dinana la douce au binonio so boyebi après légitime défense affiche en wana je souhaite à koluka moyen atie la biso je souhaite à koluka moyen donc atie la biso affiche wana bozo komona été ba komi bongo carte sur table ezali film ya sika oyo ya mama Dinana azoko préparer kuna na ngambu ya DD télévision ba congolais nyonso bokende ko s'abonner boluka moyen bo otala film wana eto zonga boito moni poutine ya écriture ya Congo, elle s'appelle Belvi Kondi. Merci beaucoup. Après mon âme n'est pas partie, Belvi a zongi lisusu avec force cette fois-ci ezali miamatre et vous devez comprendre les titres. Le thème exploité, fauna forme, et qui ne pena donc le komoko, qui ne s'abonner, famille bota, à la mobiliser, beaucoup de la distraction, à la mobiliser, continuer toujours à s'abonner massivement, encore une fois, dans Belleville Télévision, partager ma film, apporter un plus sur ce que cette dame est en train de faire, malgré beaucoup critiqué, mais les bons dieux. Les bons dieux azali toujours tout autour naïe na kansi ingénieur je suis à télévision moi ba extrait wana mikie bomoni le vidéo ce qui veut dire que Mia Madre déjà ezali disponible na Belleville télévision. Sarah, lorsque tu apprends aujourd'hui que nuit et jour les comédiens congolais bazoko travailler bazoko tourner ba filmer mais ils ne sont pas classés parmi baeoyo basala ka cinéma na Afrique na biso. Yo koki ko sala donc analyse nini sur ces genres de choses. Analyse au sale c'est-à-dire bazar local c'est tout. Ngana lobango a OK bastar na biso to mona ngalelo bastar bazar communautaire. Bakenda na libanda te libanda na bache ande mona biso ba journaliste. Très bien. To ça communautaire. To ça na international te ngana milongola parce que ngana na carte internationale. Donc je suis carte internationale za la bombaka date de naissance na année de naissance. Donc naza communautaire te nzamba salanga grâce na koma na ngape international. Donc tellement ba programme ngo ezama trop il fallait qu'on abeta tour pe na Côte d'Ivoire. Na ke do mekape ko sangisa culture hein. Pas makoso. Boyo rati nango yambanga kuna makoso ka ne mto kotanga kota a mona putu kota a qui n'est pas amant chic. Vous comprenez? Donc, tout me un peu au sala moi, ko sang sa makambo, ko sang sa culture, et aux alikanti, mon vraiment y a malamu. Alors, biso la plupart, fali, à salara effort, à réussir, qu'au zoapé communauté internationale. T'as dit c'est très important. Ce qui ke bapé saka, ba influenceur bazo pesa bango bazo remettre bango ba prix international et que na communauté na biso ba pensara na biso te na Congo que ba chap ata to ko zoate mais na liste quand même on des ala ke zala même ata mutasuka ato zo noté mais tout moni quand même na liste tout le monde arrête ba che Inosbi ba che Fali ba che au monde des bordeaux mutazwaka mais quand même mais l'accès que ba congolais pe ba kotaki très bien oui, mais oui. comment banda kozongi ça ba prix international ata congolais moko ata na liste ato kozwate azate ba penser na bisoté parce que on est trop locaux très bien
bapensa na biso te mba liboso na kamwa komona ke tielanga capture wana nzoka peshanga basélectionnaka ye na App Award. Ah ben oui. nayebi te tia capture wana papa tikaka boye tia capture awa mais makambo eza tiango na katikati kasi yango tosolola allons-y. alongba ozali na matière wana affaire les internationaux. Kasi moi je suis un professeur, je dois chercher comment yagobimisa oh yo ozaki na posa gobimisa te, mais c'est ça, je fais la pédagogie. Eh nzambe mwana bibelinga na mwamba. Sarah, yo ozo ko reprocher awa batu, soyez professionnel. Oza awa mutema na mwamba, je vous informe. Azali accro na mwamba na degré moko. Imaginez-vous mwamba oya ye ya ndako. Fabriqué na ndako na ye. Mais pour batu balia te aza besoin natange loko yoza besoin au sala na mwamba. C'est comment on peut causer la accro na mwamba jusqu'à ce niveau? Batu misuzo ba sutukela na bango soki yorgot soki yorgot na ba shawarma yo mwamba kana nguba mwamba et puis na dia ngona ni ma lobo milk te vraiment non milk ozo katadi très bien donc tu l'as biso capture tika capture kolongola te eza apnda a o mona que ata zwaka te yango na mona ke peshanga bazue na facilité na Hollywood à répondre dans quelques critères. T'as dit na kosote même ceux qui lelo lingo za la certifié na ba page. Nga Twitter na nga certifié. Bazo lukape ba certifié Instagram na nga na page na nga. Omoni pose à la certifié les arapé na ba critères. Omona ba otuna nini ela sa biso koza personne célèbre. Netinga. Nazwaka ba lien international o balobelanga. Babenga ngo yana kumo bango babenga ngo ba René important place o babenga ngo ba to le kaka jo to mona do René to tuna et to zonga donc place va parler sur yo les articles voilà non mais au moni que moi je peux remplacer aussi René la tête fonctionne c'est ça place ba lobelanga nana ba page lobelanga ba les regards ba RTBF même il y a Côte d'Ivoire ba to ba lobelanga ba grand page lobelanga sikoyo ndenge moko pe na ba Hollywood wana eza na ba principe nango po ba zoyo faut répondre na ba critères wana avant wana batala pe ba nombre d'abonnés peshanga azana plus d'1 million d'abonnés Dédé et l'autre péchant école défendre que non naza capable preuve j'ai été sélectionné malgré nazoa kate na App Award place où la kisi que péchanga international et puis na complété pour obungate na petite vidéo oyo péchanga aloba kiango lorsque les Nigériens bakoti na Google ba beti kombo nanga ba moni niveau Ongaï Nazaleli, Baloubi, mais nous sommes avec une star. C'est ça. Et ils étaient obligés. Il y a copé ça, péchanga sécurité. Ça, j'informe Nabato Bayebite, Maman Sarah Limbisa, Hollywood, elle, au commis affilié naïe, au commis acteur naïe. Baza obligé, il y a quoi assurer sécurité naïo, kola la naïo, ba place nyon so ozo kotambola. Donc c'est-à-dire au commis na charge na bango. Donc ndeti ndenge mama Ursule Azawana soit niatika Nigeria bou sécurité mbala moko yé Nollywood des yeux en charge parce qu'azali moko na bango. Moi na bango. Continuons. Vous comprenez. Donc naé baraté. Mais au fur et à mesure tant un an jalousie sur la carte de la communauté et comme on pousse ngana que nous avons information sur Péchanga. Mais franchement la moni mutale qui Péchanga té hein. Azate. Té. Na monité na nenga faute penda si la na peshanga eza faire à Falina faire oui ba bandaka ba salara succès mais souka nango c'est ça ba tu ba candidater ba film oyo irsila obimisa sila obimisa chaque jour nde laxi ki à l'équipe peshanga té koleka mutu ya eza na ba norme nango faut ko le principe oui le principe oui. Déjà, ba film si la salaka, eza ba film eza théâtre. Péchanga salika 3 plans. Na ba norme. Na ba norme.
na bana basi aza la seule actrice ou a joué na aéroport na bana mibali eza président Caleb et puis a joué na aéroport nini international de Luanda ya Kinshasa kutu te po ya Kinshasa oko benga elle a rêvé grand depuis donc aya international même bango moko ba nigérien pour ba filmer na aéroport oui ki ya maman na procédure ouais procédure il y a autorisation ozo filmer frontière et c'est interdit partout la prise de vue telle que chez nous ezaka autorisé mais sauf zela na oza congolaise yo za congolaise oza angolaise okomi na pouvoir wana ya okende ko filmer mboka ya batu ndenge nini donc Pechanga arriva monene elle mérite le respect et la considération yango moni asala film ya qualité et non quantité et puis elle est la première ya ko sala film ah bon parmi les filles Mutwali Bosso a sali filmé c'est Ursule Pechanga ok oui mais les archives sont là batangela biso kombo ya mutwana oyo asala film avant Ursule Pechanga donc Pechanga bando rêver monene voilà pourquoi ça là ba film donc ba film à Pechanga sera que dans les États-Unis pour considérer film ils ont répondre na ba norme ba générique ba effet sonore tout ça même titrage tout ça toto pesa binoka moi ba idée au moni lorsque vous appelez un film il faut ils à la film générique naïe présentation il y a ba acteur titrage et contaka ça compte Ursule travaille sur son image Ursule travaille sur son image et non travaille sur le makelele ya ba fan Ursule travaille sur son image tous ba travaillera sur ba fan donc alala la muki amoni a che belle fille a che titre A ya na titre contraire kasi yango eloke boma ferete amoni fallait che droit chemin ya na sens interdit tilelo tozaka na kacha sens interdit ko sekate yezo la biloko est-ce que vous remarquez que les musiciens à Kalabando bunda na ba titre c'est ça yango ina théâtre soit moni par exemple Bellevue a le cœur de l'homme yekuna che jalousie sokini est-ce que yo yebi na pona nini Bellevue a qui le cœur de l'homme écriture na ya komaki wana ezo neti lelo soto bina batu pendo ba koma filmer na moni na moi c'est l'équipe Bellevue na koma non wana même ata bango moko ba comédien ba que Bellevue c'est que mutu na mutu azo mériter trophée moko na coin na mais soki mutu moko o aza na capacité à remplir ba critères wana te bo PC ba trophée wana ekomi kikamaji ba rimere bimagi déjà parce que to neti talanga soto ke na bekiti to mona Bellevue mazwela ngo trophée te ni kotala ba otalete on comprend donc mutu na point fort na particularité na ye donc yo so tia titre pour ka Bellevue a tia au contre Bellevue mais vous savez pas que Bellevue a tia ngo na angle nini na spiritualité nini elle a été inspirée par quoi na droit chemin yo moni que faut contrer pour les adversaires na oye na sens interdit si les lots tozaka na kacha sens interdit obanota mola makolo tala makolo na se mutu yo kana yo boko makolo likolo mutu na se sens interdit donc ezana nous sens moko eza interdit ya o commandeni mutabi droit chemin na kei yo yé na sens interdit c'est-à-dire sur l'état yé na sens interdit bakangi yo OK au sali prison nzambe wani donc ozomona mutu azo réfléchir pour na ba fan ba fan ba bise moni bango kuna te bango ba tie jalousie bino biso peut-être chabo non travaille pour ton image omoni ngi comment kanga bango netinga na ba journaliste na mino na TV na presse mutu lo balanga lekinga zate ya international ba ebiote ngana na carte na carte ya importé zate ke ngam na banda kala te ya importé za akomi international yango batu ba oboya Gomez tenga tinga eloko wana nde ezomelisa bato poison netinga personnellement natala Gomez te na yebi ate eloko mo Gomez a apporté na théâtre même ngai mais ya important apporter culture ya Congo na Nigeria na industrie ya monene ya yambo Nollywood international certifié na kati ya Libya
na carte internationale place nyonso nakotia caméra nanga na lobby na carte nanga bien certifiée. Vous comprenez? Donc on a travaillé sur mon image et non pour na kosepelisa bato. Oui, toko sepelisa ba fan na biso. Mais ba fan na biso pe ba kosunga biso te maman Sarah sepelisa biso mais no te. Même que nga ba fan na nga ba so ba fan maman Sarah tout le monde a sous docteur Patrick. Donc excuse bana pour ça makamanzambe. A manqué bango édification de Zangi faut et ya ekota. Vous comprenez? Mais ça na ba fan mususu baza wana pona sepelaka finga ka neti Sarah wana fo finga mais non ton image. Fan wana azana est censé derrière la caméra, azana est anonyme. Maintenant toi, ton image, oso rêver nini plus tard. Ceux qui ont rêvé grand jusqu'au jour d'aujourd'hui, bazo poser ba pierre et zo komona ndakisa Gomez wana ba témoignage na nyonso bato bazo kopesa. Bazo lobani depuis kala abano rêver kaka Nollywood. Akoksi ba rêve na si asala effort aye ba même atambo ambiance. Tala muta oleka l'émission olobake. Neti nga soit disant ça na mbongo kenda ba poto ko respecter poto na ko vanda to lobela mamba basila. Donc yé moko ebi musala na été valeur na ngota ebi musala na réseaux sociaux te. Donc pona batu ko vanda nde bo solo na politique a chaka manika ya mbielo manika c'est important à l'équipe solo na la. Jamais. Bazoba. Parce qu'un journaliste ou azana YouTube na zolo donc ayebi même pas valeur à YouTube, ayebi même pas valeur na yé moko na kata communauté et son boulot. Est-ce que pour l'obéla mutu, il faut mutu wana zala grand collègue yo? Jamais. Pour analyser sur les locaux, il faut ça pauvre. Donc il faut faire voir batu ke bato ba ah na YouTube mutambongo azatete batambongo bazar. Bazali oui. Batu balara na batu bikok te bazar. Bazar na YouTube bazar. Batu bana ba parking ba voyageur vie na bango à l'aise, ba ine bana bazar. Ils sont là, oui. Attention to longo na communauté congolaise to ke na Côte d'Ivoire. Tozuka makoso na leki na ba journaliste à télévision na biso na YouTube na leki. Te azate. Aza makoso aza na kati ya base, ana kati ya clash, ana kati ya nyonso. En même temps pasteur. Pasteur, ouais. Bandimi pe ebele. Oh. Eza ora deni lesté bandimi ba comment ya koluka. Pomona nano et puis bango ba lora biso to ça live sous 1000 personnes à Facebook. Jamais. Ba ça ba 40 000 personnes en ligne, ba 50 000 c'est-à-dire monde entier. Monde entier bazar derrière bango. Skoyo yo lo balanga ke mutambongo alobela makambo ba douter. C'est que za zobo ebiti na journalisme te. Ba grand prêtre écoute ba grand prêtre mutu lokola bo solo. La politique. Aza grand prêtre parmi les grands prêtres. Christian Bosembe abimeli wana. Et puis ti lelo azaka na kati ya YouTube. Ti lelo azaka na YouTube. Batu ba ebi importance ya o bazate na ya musala ba osala. Les problèmes c'est quoi Sarah? C'est les problèmes il y a éthique, culture, éducation ya mutu. Na oyo ayeko luka na place publique. Omoni ezana bande konapso mususu, excusez. Basatanda te que un jour lelo nzambe akosala e grâce moko boye asali o bakoma ko sala bakoma ko se sous-estimer bango moko même air aye liboso ya caméra azo bateni ni fo aloba donc comment ka go lia bango et comment ka go mela bango tu vois. Mais ça il faut pas ko rigoler ko sekana yo wana e mataka ba toute tension te tadi omoni si la na pechanga eza affaire à Falina Ferry. Non mais Falina Ferry était parce que pechanga et karna mama si la eza moulaï. Baza ba maman OK je dois du respect. Falina Ferry ku ba pembe. Ouais, je dois du respect. Tout ça et lokola Falina Robinho. Voilà. Et Vandi Bongo. Ouais, donc et Carpendeza. Je dois du respect. Parce que ba film nyonso aussi la salle na chaîne na eza ba théâtre. Si la non sala ta film mo te ekokani na pesa ta titre moko. Pesa ta titre moko. Po baye ba ke yo pena do. La fille de mon père. La fille de mon père. Qu'a film à la fille de mon père. Un film qui a été bien réalisé. Devoir. Chef d'œuvre. Devoir au sarana tête a dit. Muto longola mwa zate donc abakisa un plus moko na théâtre à Congo. Moi lelo na zo senga ba la biso ya sila. Ti lelo ba na moté. À part les insultes. Tozo ya wana. Non ba na moté.
donc atiki batrace au place toko benga azawa ya mbonelo hotel awa ya mbonelo hotel awa ya mbonelo hotel lelo certifié na Nollywood azo continue ye bon matabo kita azana kata Nollywood aza international eloko wana ndezo soi et puis kolongola et comme passe j'ai même appris que même ba Walter ba komi ko comprendre maintenant que jalousie eza jalousie na mauvaise foi ouais vous comprenez donc et puis erreur basali bakangeli bandeko na bango mususu porte bango baomona loka baosala po balongola peshanga mais omoni na lobango motema mabe ya bato ebele pusaka bato musu balinga bato très bien nga papa Roy na maman Mariam po balinga nga su makasi ezaki ni mafinga communauté mais comment bato baofinga boye bato baoseka yo papa bwaka yo désormais komi mwana na biso bango bafungolinga porte ndenge pe baosala bapeshanga baokangela bacomédien mususu porte mais bafungoleli bapeshanga porte kuna mususu po comédien moko auta kongo oke kuna ta mususu baboyo oyamba ye balobaka bakongolais so oyambi bango mafinga eyaka elanda mwende bokangeli bato porte sans les savoir bobosali ke demain ou après demain s'il a pas koki obeta porte pe na ndenge na ye po bafongoleli po eza entreprise mutu to ana droit oke esenga mosala mais bokangi yango mais na nde esali boye je ne pense pas que Mama Sila akosala démarche moko po akota Nollywood sinon ekosopa baunion bazofinga bato ouais je ne pense pas loba akokende na deuxième industrie où eza soki Maroc peut-être Maroc toza na ba Maroc toza na ba Sénégal toza na ba Éthiopie toza na ba Égypte parce que Égypte ndi muto aza muto asuka na top 10 toza na ba nation eza moi donc ebele quoi peut-être ba kokene na ngambo wana biso moko to valoriser musala na biso les antivaleurs eza trop Sarah motema mabe ketu nga na banda koloba mboka na biso to soutenir te lukuta bon maman Olive salini maman Olive amemaka bino Dubaï film à Dubaï ekenda wapi basala n'importe quoi et puis ils avaient l'argent te kasi bango baloba bakondi basoutenanga te à cette époque maman Olive aki na pouvoir donc il a dit que bakondi basoutenaki poti maman Olive ozwa ba théâtre mobali nazaki président de la République oui président de la République azaki d'accord à l'époque donc c'est à dire gouvernement andima kopesa bango chance bazala bat ya ba memi au Dubaï babanjo na visa et puis na site nini olali na hôtel le plus cher du monde mais il y a monde yango wana na ba site nyonso wana siko bazwaka ba site wana bapesa ngo ba nigérien ou bien ba Ghana bonde bazali na maman Olive na Dubaï bakokosala ba suka na ba filme suka na émission ethicality ba nigérien banga baloba te il faut to ya kolongola défi oyo ba congolais basali très bien wapi filme bazonga ba l'accept ba ela biso ba bijou na kingoye bapesi biso mapango sans suite les intérêts privés c'est-à-dire personnels tiango na mutuno lelo ba comédien presque nyonso toza na ba benga mimukie omoni ba peshanga ba benga na théâtre oui ba Gomez ba benga na théâtre parce que Gomez oloba ya kota théâtre po azaki ko envisager Nollywood oui ba benga mi ba mukie ebelo moni ba na théâtre sokamo yo mona ateke ba théâtre nyonso ya Congo so ake poto kope kufi po ti bango tu basaka théâtre ba obule poto rêve ka poto na mobile mora poto ya bali ya memi carrière ou bien moi si moi poto ya zué a memi poto carrière esili fin cop nani nde on a biso ba bia utoke na mwana naye akeli bala ozonga sustain carrière ekekufa tandis que so ke pa ba nigérien au mona nakika na Merci Johnson mère de 5 enfants ti le la tourna mobile n'écoute nous à côté à tourner ti le la sara ba film carrière aussi la tendeni et puis bango tout ba na banda ku na États-Unis ba soma banda ku ba kaka États-Unis te ba mboko ebele partout ya biso ezakaka on dirait ba sala théâtre ka po mobile a chaika na akende poto et puis à son bagage voiture aba no fouter appartement histoire ici ambition ya redévelopper art exacté donc bayaki na bango théâtre loyenge siko bato bayaki théâtre ya talenté
bato bayaki théâtre à Kabelo te bato bayaki théâtre mosala bazwaki yango lokwa film passion eza bapeshanga eza babelle vie bana baambition na bango bana posa bafongola parce que so otali net ici là s'il aza produit fabriqué par belle vie nga na ndimi na ngai te so ndimi te tokati émission nalobi naliaki naloba oui mais sikoyo nayoki de eloko mode ekangi nayebi te so eza nini babwakeli o flèche eza na melasoyi nzambe ya Jacques Vernon amele soyi. Nous sommes les enfants de papa Vernon. Aza produit fabriqué par Belleville na maman Monseka, vrai ou faux? Avec la participation aussi à Ursule Pechanga. Vrai ou faux? Vrai. Bafungoleli na chaîne ya kofungolela. Basalela e bagag ba força na maman Monseka nzamba pambola. Lelo akoma munguna. Donc apparemment batutu basala si la ba apport na vie. Aranda bango ba sincérité, a comme si bango beneni. Belle vie oyo. Apesaka idéologie, apesaka chance ya rejouer. A jouer na Bellard. Bellard oui, oui. Tala lelo. Donc ozomona ke mutaki na na ambition te. Même ba film on dirait ça la ngo po ba fan mo ba sangsa mbongo ba PC sala film et to ba chake show. Mais ba film pende on a même écriture qui to côté. Alors ça la rapport bimisa. Pechanga salara 3. Ti le a kilo quantité te mais qualité mi ça tout kaka ils ont pesé. Ouais puis que na côté pe na beaucoup de pour s'informer sur la fille. Et puis j'ai même vu une vidéo, il y a une chaîne aussi que je salue RDC boy. Bazo baza pe na moi ba analyse moi kitoko on a présenté même Ursule avec ses parents ndenge bayaka kozwa trophée ndenge bayaka ko présenter Ursule na ba conférence mo boy tu sens que non elle est sur scène na Kinshasa azate mais elle travaille sur son image par rapport à ba ambition na époque il y a ça là ba film maman ni maman la raté pour na ba comédien wana c'était celle na ba effort personnel c'est à féliciter mais belé les lopé ba ça là ba film grâce à maman Olive. Oui. Bah ça là voyage grâce à maman Olive. Mais Pechanga dans la fille avion. T'as des photos sur maman mon que si mato bossa na aller passer té. Bah tu bazo ya kana ma finga na livre qui bango si la apport na un théâtre à Congo ezani. Jusque là na monde on nous amène seulement les insultes hein. Ndeti na nous makamo ndeti na bando ya tête yebite pour semaine auto bande. Et occupé pour me mais le qu'on appelle internet on peut jamais corrompre l'internet on peut jamais corrompre Google on peut jamais corrompre YouTube to banda ko se référer kana YouTube Google na ba Wikipédia apport na ezani ba to ba ko répondre en ngoti bazo la vie privée na bango to ça na nini parce que ba vie privée nyonso bolo ba awa mutu moko atata azalaka na ba période wana na bango et puis ata preuve moko ezati donc chantage sur chantage. Très bien Sarah, une question na terrain donc au couture non. Aujourd'hui Gomez qui claque la porte, il faut qu'on se le dise, a manifesté mécontentement naie par rapport à bamakamo nyonso et banaki koleka pour la vie professionnelle naie ozaki en danger. Nous avons tous vu les qui a manqué yaya respect par rapport à fan yaya au babana qui ko s'attaquer na il faut qu'on se le dise actuellement les ali mabe les ali malamuté yonanga to fils déjà qui preuve beaucoup des audios awa et tikala ko lekate pour protéger ba réputation na ba respect ya batu misusu. Lorsque tu regardes la télé, est-ce qu'il y a une personne qui essaye d'aider parce que maman si là a des valeurs, il faut qu'on se le dise tobo son angote elle a des valeurs. Est-ce que Batou o balobela kaye na bato ba défendre kaye lelo il y a une personne qui défend valablement ba vraie valeur ya maman Sila Bissalo azati azana était quand même na défendre kaye mais na défendre kaye pe na ba erreur na ko apprendre que si la tikala jamais autant na inazala na inas j'ai la toux. Papa, pourquoi ça m'a énervé là, s'il vous plaît? On continue, maman.
ngaka mna défenda ye. Et puis na ba défense na ye na défenda ye avec beaucoup de erreurs parce que na ko apprendre na la pour si connait na ça na côté na vie assis là na vie professionnelle na ya on a loba na côté pe na vie professionnelle ya assis là la vie professionnelle ya Irsil na on luka na ye bana bango mibale nzoka ti batu baganga si la mwana ina atanga inate aza mwana inas eza école primaire secondaire nde mora biso to lataka nous blé blanc toke to soit diplôme d'état ndenge pas kendaka soit diplôme d'état na inas et puis plus grave encore azwa on a blé blanc wananga te bana ina batu balobi eza ba ICD il paraît azwa ngo pe na blé blanc te azwa ngo na autodidacte eza pe mabete il importe ça qui azui na kazwa te siko ezokoma mabe pourquoi parce que modèle bato bakotombola ye ekomi siko kobala na te bato balobaka atanga ina donc bazozwa bato nyonso basaka maboke loka baleka na ina te baza eloko te or même si la leki na ina te il paraît batkutu balobi te sara soki awangani boyebisi ayela biso sepe na ezaki nani na ina atiela biso photo à collation aneni ni atangi na ina wana bana ina bazo reconnaître ya lekaki na inas. Donc ozomona que eza mabete c'est à féliciter quand même star na biso aza diplômé mais modelo batone bako tuka baninga misusu pona kokumisa ye et comme kotinda biso to ke luka ba information sauf oui la vie professionnelle voilà. Donc tant que finga baninga si la leki bino po atanga na ina déjà faut bolongola ngo parce que atanga na ina te soka atanga na ina s'il vous plaît pardon tomoni photo ya papa kimbango akenda ko pese flair tozomona ba photo na ya bo mwana c'est que photo à collation et ko zanga te bo ba hein j'ai la tout parce que na image donc photo ana ya collation et ko zanga te ba balancer biso to ba papier na ya receipt na tout ça là donc voilà donc ça montre que c'est important te ko yaka ko kitisa bande ko mususu pona ko tombola mutu moko o azo mériter pété omoni ngai na linga tangu na yaka kolobela batu na yeko kumisa fali na zaka na facilité ya ko défendre ma propos nanga par rapport à misala ya fali ko musu batu babi na ngai yo o cha fali numéro enga bitela chate nde na omonelela. Il est trop actif que tous les musiciens congolais. Oui. Oh, ça la production na mona kangi yo yaya. Yo pe sala yo mo. C'est vendre parce que fallait soit ça la production na mona za maé l'état dina pese exemple. Lelo yo moko binisi mbongo na o che concert tam na stade na Braza. Soro beti plein. Ba producteur ba ota là. Mon deuxième production yi. Ngapela ningo yo beta na Luanda. Troisième et ngapi na ngo beta na boy ngapi na ngo donc yo moko za ko se au créer marché na yo donc koya ko défendre mutu oyo azo mériter te rapace yango moni ils sont beaucoup plus dans les tala ba pe on a défendre ko défendre faire les énergie t'as dit na ya ko défendre regarde-moi t'as dit na sala bible bakay pour na ko convaincre batuke faire n'est pas obligé à vous en addiction française parce que ça africain ça congolais ngam tu na défendre et ata journaliste moko akokate na te ata lora tanda sa kokate ngam na défendre eza wera eza faire pour défendre bango et soko za maele te tadi papa de l'eau s'il vous plaît bo pesa maiko mai moza na pesa mai ezala a tadi boni ba vantir bon to kate émission papa tika kate émission mai oh allons-y maman eza pasi koya o défendre faire o kokate ce que ça l'aura si là ba o défendre ndeni ko sala nga publicité te ya l'aura si là to défendre ndeni
to défendre na ba film na ye o ezokoko Eza théâtre, il faut que ça on théâtre. Et puis aussi Sarah, je signale quelque chose, mesdames et messieurs. Eza pe mabete. Au moins ezokoma mabe wapi. Même à ça la théâtre, à ça la film, ba belle fille peut ba sala. Oui. Ba dina na pe ba osala. Bande ko ebele ba osala ba biloko ngo. Tika na yo. Bande ko ebele ba osala ba biloko ngo. Mais ce que pona nini ya bango ba tu ba olobela ngo te. Ba olobela ngo te parce que mutu moko ta ya sous-estimer ba tu pona kumisa bango. Jamais ba nia effort ya bande ko na bango wana mususu pona kwa. Parce que tellement ye ba commissaire l'aura numéro 1 de ba komaki pour le moment ici au Congo. La meilleure actrice Ezaka Asila Bissano. Parce que Bissonette Basara Botokomo Luka est le meilleur en quoi? Yango Tokomo Luka. Nzambe wani. Bino Bato Bozora ta ya otala ba film nae. Boya Webisa Biso est le meilleur en quoi? Son apport. Oh, Musala na yazo sala, eza pe mabete. Au solaka culture ya biso. Mais mabe ezokoma parce que ba sous-estimer bato wana tout. Or il y a pas sous-estimé et à Barcelone, peu importe ta carrière, il y a écouté ta plus grave parce que la carrière, nous sommes dans le théâtre, à la porte à ta moroti. Et comme ils sont ma bé risque. Même Gomez, ceux qui 3 ou 4 ans, a commis international. Risque, c'est là, ils ont risqué. Donc, il faut que Lukaka, au tambo, la petite empreinte. C'est important. De côté buzz. De côté clash, de côté tout. Mais on a ça effort, on a ça la particularité nanga. Très bien. De côté de théâtre, c'est la théâtre. Pour rôle assis là on zoa. Mais rôle, il y a maka kumboa au zoate. Là ta body, tikal bon pour le lobby saï. Là ta cola. Pesa ngo papa masumo. Pesa papa masumo ce qu'on tikal. Ah non, pesa fisto agobo non c'est cas. Non. Mais hier soir, le gars comme papa m'a souvent en coma. Alors c'est déguisé comme il peut papa. Donc aux hommes on a que à ça que fort à sani à tika ba griffe. Les lois ta zate batu ba no mona ça à travers batu. Oyo photocopie ça. Oyo boy. Bandeko. Botika na mino finganga. Nzala na pasi nde yosala bino. Bolongwa na babikoki obolala kuna. Boluka mbongo ero batu bakoma raisonner vacances na bana soko zaka na poto kende vacances soko za na kishasa lukata bandundu kende mbandaka kutu babi bi avion no $9 kende zwa bana ba matata avion kaka boki kyo ya kovandela nga na bémission je n'ai rien à voir avec cela. Bozolinga bo changer débat boko tsepso na kati ya idiotie na bino ya mafinga. Nous n'allons pas venir là-bas. Tokoyate. Et puis bolinga bo ma biso ya ba vie privée tokoyate. Et puis Sarah na baksa donc eloko moko. Maintenant il est temps que les Congolais ba comprendre dans eloko moko. Tu vois qu'ils sont incapables de défendre ba vraie valeur ya maman Sila. Ils sont incapables, ils ont prouvé suffisamment limite na bango, ils ont prouvé combien entouraka maman Sila mais bazo entouré pour rien parce que aujourd'hui il y a aucun journaliste qui défend maman Sila, aucune chaîne donc défend maman Sila, bazo prouver congolais de quoi makambu oyo bazo ko reprocher et pas maman Sila eza mabe parce que hey tous ils viennent seulement pour lelo et comme bakomotangela biographie ya Gomez mibali ya bimana bango biographie ya maman Ursule Pechanga mibali ya bimana bango donc les insultes et les insultes même bazo yamana ba plateau même ba oyo bango moko ba fana na ba plateau c'est ça obiso tozo ebisabino ke ndekonanga boza sans objectif bozo sunga maman Sila te Pechanga awa ça c'est les cas kiti abino c'est ma sœur il y a ba mensonge ba les ont dit parce que batona to ba koseli Pechanga faut ba leka na ba média ça sert à rien net batamaye le roi ba biso to ebi que pratiquement ils ont mensonge et on a preuve triangle to te bazangi ba argument quoi côté ouais c'est ça yango fali ayembaki les insultes sur les réseaux zali pour les faibles na mona pe ursi la check nous sommes là juste nous analysons les faits voilà bandeko bo soutenaka Sila za star na biso mboka star communautaire star locaux na biso
parce qu'à comme international tu as un ami balinde ba international tu as un péchant en agro. Donnez-moi de l'eau. Yo mon musu donc obomsanga. Émission Sili. Obomsanga moko musu. Émission Sili. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que moi et madame Sarah Tola tozocha fin na émission Oyo. En tout cas, c'était une façon yako défendre. Solana bino. Ezaka susu apport à style à te et bakisa misusu tant bo critique baninga ki batanga na inate. Mukanda si les awapi. Nani azalaka CP. Tomoni photo tanga opesa Simon Kimbangu Flair. Wana zaki na mwana mukie. Sikoyo photo à collation. Tout quand tu vas recherche, tout ça on a sur le plan professionnel. Vie privée si la nako yate, je suis pas permis. Il y a mon péché, je viendrai pas. Professionnellement, toza. Professionnellement, toza public te. Kasi yango toza. Non, professionnellement, ils la public ou pas, asa déjà personne publique. Tout le monde a droit à parler sur vie professionnelle, il y a star, carrière, en bien ou en mal. Même les critiques sont autorisées. Très bien. Alors, le quoi bino bo commission nzambe boya ko défendre ba titre bo pesaki. Pomba ya scène et le roni na sa marka na kati ya scène. Si la no alela kuti. Oyebi ka lela ate. Nathalie film Belleville obi ke na leli. Film n'est qu'à mon corps. Mais Belleville aujourd'hui, toza naba. Tala, ezayi na mami lo baleli singa lobi am. Mami lo le la mwana e baboma ya ki libala baboma ya utimboka yaki. Mwana kufisko azo singa dingizwa yo. Mwana loko akufi amone importance ofana ndako amona te mwana azate alukile bi azongise mboka. Aolela siko. Nathalie penanga bi Bastar na biso ezanga bango wa babima bana boulot po biloko bana ngo ya na kati y aurait-il différence ni to sala bango na ba Nigérien et ba matos kaka to ça différence parce que bango ba gagner mieux que bango yo so mona ba Nigérien ba sala ba chaîne pour na ba tchara ba film o so mona Nigérien mo sali chaîne on lixe ba film bazala toujours na ba producteur. Vous comprenez bien la plateforme et ça va film. Mais abisso, bon manana on a ba chaîne kutu YouTube le quoi abisso ba journaliste pour ba chaîne YouTube ils ont mérité ba filmer en ati. Et après on a batanzala, bango ba lexa on a ba Netflix. Ba câble minene ba lexa on a international mon kile mona. Et biso sikoyo kana ba YouTube ba pambo bozo boma na mutasala ta 1 million d'abonnés zateme. Bozo boma. Nathalie pe mami longabi o ezakaka étouffement ya bondoki ya ba congolais ya ba africain de kangi bato. Nathalie pe na Belleville olela onjeli kambo solo ba onyokola ngana mon importance tanga na biwi. Bino ko ti ko jouer zani ko ganga. Apport ya sila na théâtre ko zani. Voilà, merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Attendez le nouveau numéro. Il y a émission le code de bonne conduite par rapport à sujet Oyo. En tout cas, nous cherchons quelqu'un qui peut faire face à Tadi Ngalapa, faire face à Demer, faire face à Sarah Tola, faire face à Chenon Moussoussogi RDC, Ndegwana Mwasi, na Zoba Komo na été. Bazoya pour ne pas insulter ni maman Sila, ni la famille de maman Sila, ni. Mais bazoya juste pour aider Moussala et maman Sila qui n'est liboso. Et puis il y a des comédiens Moussou et qui est liboso. Tozo Luka Moutouana, jusque là, nan to moni été. Cette personne capable to moni été. Moi ici, na kitinanga, nan to loba na maman Sarate que to nié before à maman Sila. To boy yango. Non. Elle est vrai, elle continue comme ça Moussala. Mais niveau au bozo tchaïe. Et eza boyete, eza moi boyé. Elle mérite pas. Et alors ceux qui eza bongoté, venez prouver. Eza sans interdit. Sans interdit. Na droit chemin. Ursule Pechanga Sarah venait de défendre pour Ursule a bengi a foutu Sarah. Eh ben le babongo. Eh baloba na ngana na koma ba
pa famille libota famille libota tant na banda soutenir si la zaka na za abaku léon a commis famille libota na changer na commis mon péchalo voilà. Mais si vous allez sur internet makambo a lobby eza ya eza na ngwana. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Josué Lobby Koleka Lelo. Merci beaucoup.